Salut, 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 bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus, ma famille, pour vous servir. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, likez, commentez. Ça nous fera énormément du plaisir. La famille, je vous ai amené aujourd'hui grâce à mon passeport rouge, une américaine. Il n'y a pas une américaine, t'es une américaine perdue au Congo. Voilà. Grâce à mon yaza passeport rouge. Grâce à mon aïe kolobela bagoloa. La famille de Kambolo qui t'a grave. Alobi ba golwa bozana musala mususu ya osala te. Kaka kwa kolandela makambo ya fali. To falinde akoma idole na bino. Na otena wa commentaire mingi te pona bo nangi koma oh yekuta zo chapongane na za bo. Na ni golwa ni warrior ni soki nini na za nyonso. Ngaza ngo milieu du village. Il y a un message parce que nabi ke babona B52 balinga ape fali baza bato basabona pa B52 ba oyo baza pe ba golwa baza ba spiritas baza na kasa B52 na million. Alors élément oignon surtout et tombele biso toza nango toujours pona akoyela biso ngo eleka na chaîne na bino obolinga mingi. Ok, na otie la biso to meka Olanda mais si zamba no liboso na chaîne ou en tout cas to senga no ka osabone. Aimez, commentez, partagez, lire en tout cas et ça biso plaisir à ma casse. Tout l'anda grâce témoin. Et là au moment ma casse soit bengi papa Hervé. Abi Hervé batono balinga côté et grâce témoin kande. Pardon. Suivant. Abino. Nzeba batarini loko oui mais bus ba tout comme ça international. Mais moi qui bon moto bozala nango te. Bosala ngondeni. Nde bozana bozape na bikolo ba misi bozape na bikolo bozape na ba musicien na ba bikolo na bino mais bo situ kisko na mitu boko moloba joyo quand aigle mbi bo situ ki boko moloba so na yeba ki parce que vous comprenez attends fallait pour banda loba trop d'avance comme rôle sur moto bino bando quand c'est bando ezala ni tanga loba na bino trop d'avance na mamobele même na réflexion la façon de voir les choses il est toujours likola tika bino tellement musika ki yango bosi tuka to ebi pe ke bolanda na bino parce que kolanda ekop na bino biso ne to ba gud donc boza condamné olanda biso e pe problème te bolanda siko nde bosala ngo bongo bobimisi ba talent otie maquillage otie perruque oyo vandi na plateau moko boye bimbal bobimisi ba costume bobimisi suki peni oyo vandi na plateau moko oyo ko sala analyse ya ba concert na biso ya Lyon oyo ko sala analyse sur featuring au papu na biso asali na René Loko bino bosala ngo ndeni mais au final vous travaillez pour ba concert na bino milili autour de camp bobeti ba concert na bino molili ba mpia kana bino bosali atomona bino tesika boya bovana ba plateau bosa ba analyse ba concert na bino boya rosala ka ya biso mais au final vous travaillez pour nous au final vous travaillez pour Fally Ipupa ou vous travaillez pour vos artistes parce que au fait moi j'ai comme l'impression que vous travaillez pour Fally Ipupa parce que comment vous faites au lati au tie perruque au tie talent oyo vandi oya ko lobela ma concert na biso et puis wana vous voyez oh non mais franchement bozana moi charisme mais moi personnalité pour eso pa bino ngane na abwe mama warrior je pas le temps na lati na mati talent pour na ya ko sala analyse ba concert na bino ma be wana bobete ya molili na na temps na te on peut au final à la limite rosuka ana ba réseau vite fait mais na temps yo matelango talent de bino bosala ba mission na bino faut ba benga na bino faut comprendre que bolinga na bino bango te au fait vous êtes vous êtes là pour gratter mukoloka aigle au fond la maboko bo na intimité sur les attentes mission mon maboko aux sur un communicateur ou communicatrice je ne pense pas vous êtes tous de warriors révoltés tous sauf personne vous êtes des warriors révoltés bozande ba warrior yango goumé en fait ndé commis sabino bon après moi je vous comprends. Et puis, bonne stratégie na bino na bolinga bo distraire biso. En tout cas, toi esimba te toi focus na ba concert na biso. Nde toi bo lobi toi na Bordeaux, après toi na Italie, après toi kende Brazza, après toi na Double Martyr. On n'a pas le temps. Focus nos concerts, focus notre star. Biso ba warrior devise na biso ezala Fally ou rien. Bon moni diable wana akotaka. Akota te touro parce que place à côté qui doit te comprendre peut te kangiango.
Vous comprenez? Après, une fois, on apprend toujours, on a erreur, on a biso. Soza mutu. Place au koya ki olingo koya wana isute. Na minute so biso, toi focus, na ba concert na biso. Toi focus na star na biso. Mamo bolinga na bozi la biso après ba concert. Oh, on dit 207, nzemba bata René lo quoi. Nzemba René lo quoi, parce qu'on nzemba René lo quoi biso, to beti on en koli, kono to sendeni. Biso nde to beti. Na mboko nde to zabe, musicien zaka fali, hein. Musicien zaka fali, bon moni. L'avantage de choisir le bon côté de l'histoire. Musicien na bino ninga zana tellement ana calendrier, te ana programme te. Bino pe bon elo ko sala te. Donc le cas biso, nous on est toujours occupé. Notre star a toujours calendrier, les a toujours occupé. Nous donc biso to zala kana mambolo ba pona fali. To zala kana musala sala o bino bo na montere. Tant de beaucoup ridicule. Mais demandez à votre star à bim ça va programme comme ça et qu'on permettre bino et vous allez occuper et permettre bino vous allez occuper qui bosse à la ridicule, ne bosse pas comme on a bien porter parole à famille, ne bosse comme il peut bosser bénévolement en fait. Et comme ça, ne bosse comme ridicule. Votre leader, à toute ça l'émission a l'équipe inaperçu. Qui de vous a l'équipe a fandi na plateau, a bandi ko la qui s'abisso, après s'abisso pour ça tato que telle émission là. Parce que biso star na biso ata bouger liboko to ya rolo belango. Bino star na bino cette émission awa. To moni bino même pas hein. Et si ka boleki bo lobelango bo propulser bo tombolango et bo pousser batu ba ke kota lango mais bino bozana kaka lien 207. Regardez comment vous êtes ridicule. Bon moni sko ndenge so pa bino bolinga ete bozami te mama be bolinga kete Hervé balinga côté ce sont des profiteurs balinga côté balobela mambuno te bo banda ko sala ngo po boyo biso bo bando bo kanisa boyo biso mutema pasi mbala liboso bana musique ya Congo ezala musique ya Congo ba communicateur ba futa ba billet na bango ba yena ba mbongo ya poche na bango moko visa po yana biso da pesa biso mikanda da pesa biso vie to ya bino nzemba batarine lo kwa oui mais bus ba tout comme ça international mais moi qui bon moto bozala nango te bosala ngondeni nde bozana bozape na bikolo ba misi bozape na bikolo bozape na ba musicien na ba bikolo na bino mais bo situ kisko na mitu boko moloba joyo quand aigle mbi bo situ ki boko moloba so na yeba ki est-ce que vous comprenez attends fallait pour banda lo ba trop d'avance comme rôle sur moto bino bando quand c'est bando ezala ni tanga lo ba na bino trop d'avance na mamobele même na réflexion la façon de voir les choses il est toujours likola tika bino tellement musika ki yango bosi tuka to ebi peke bolanda na bino parce que kolanda ekop na bino biso ne to ba gud donc boza condamné olanda biso e peu problème te bolanda siko nde bosala ngo bongo bobimisi ba talent otie maquillage otie perruque oyo vandi na plateau moko boye bimba bobimisi ba costume bobimisi suki peni oyo vandi na plateau moko oyo ko sala analyse ya ba concert na biso ya Lyon oyo ko sala analyse sur featuring au papu na biso asali na René lo kwa bino bosala ngo ndeni mais au final vous travaillez pour ba concert na bino milili autour de camp bobeti ba concert na bino molili ba mpia kana bino bosali atomona bino te sika boya bovana ba plateau bosala ba analyse ba concert na bino boya rosala ka ya biso mais au final vous travaillez pour nous au final vous travaillez pour Fally Ipupa ou vous travaillez pour vos artistes parce que au fait moi j'ai comme l'impression que vous travaillez pour Fally Ipupa parce que comment vous faites au lati au tie perruque au tie talent oyo vandi oya kolobela ma concert na biso yepe wana vous voyez oh non mais franchement bozana moi charisme mais moi personnalité pour eso pa bino ngane na abwe mama warrior je pas le temps na lati na mati talent pour na ya kosala analyse ba concert na bino mabe wana bobete ya molili na temps na te on peut au final à la limite trop souka na ba réseau vite fait mais na temps yo matelango talent de bino bosala ba mission na bino faut pas benga na bino faut pas comprendre que bolinga na bino bango te au fait vous êtes là pour gratter mukoloka aigle au fond la maboko bo na intimité sur les attentes mission mon maboko vous êtes sur un communicateur ou communicatrice je ne pense pas vous êtes tous de warriors révoltés tous sauf personne vous êtes de warriors révoltés bozande ba warriors yango goumé en fait ndé commis sabino bon après moi je vous comprends. Et puis, bonne stratégie na bino na bolinga bo distraire biso. En tout cas, toi esimba te toi focus na ba concert na biso. Nde toi boyelo bito na Bordeaux, après toi na Italie, après toi kende Brazza, après toi na Double Martyr. On n'a pas le temps. Focus nos concerts, focus notre star. Biso ba warrior devise na biso za la Fally ou rien. Bon moni diable wana akotaka. Akota te touro parce que place à côté qui doit comprendre plutôt kangiango.
Vous comprenez? Moutamaele après une fois on apprend toujours na ba erreur na biso. So za mutu place au koya ki olingo koya wana isute. Na minute so biso toi focus na ba concert na biso. Toi focus na star na biso. Mamo bolinga na bozela biso après ba concert. Oh nze 207 nzemba batarenelo kwa. Nzemba renelo kwa sko nzemba renelo kwa biso to beta ngona nkoli kono to sendeni. Biso nde to beta na mboko nde to zabe misisi zaka fali musicien zaka fali bomoni l'avantage de choisir le bon côté de l'histoire. Musicien na bino ninga zana tellement ana calendrier te ana programme te bino pe bon ni loko sala te donc le cas biso nous on est toujours occupé. Notre star a toujours calendrier les a toujours occupé nous donc biso tozala kana mambolo ba pona fali tozala kana musala osala o bino bo na ngotere tant de beaucoup ridicule mais demandez à votre star à bimisa ba programme comme ça et qu'on permettre bino et bozala occuper et permettre bino bozala occuper qui bosse à la ridicule, ne bosse beaucoup comme on a bien porter parole la famille, ne bosse comme il peut bosser bénévolement en fait. Et comme ça bien ne bosse comme ridicule. Votre leader, à tout ça l'émission a Eleki inaperçu. Qui de vous ou Eleki a fandi na plateau a bandi ko la qui sabiso après sabiso pour ça tato que telle émission parce que biso star na biso ata bouger liboko to ya rolo belango bino star na bino cette émission awa to moni bino même pas hein. Et si ka boleki bo lobelango bo propulsango bo tombolango et bo pousser batu ba ke kota lango mais bino bozana kaka lien 207 regardez comment vous êtes ridicule bon moni sko ndenge so pa bino bolinga ete bozami te mama be bolinga kete Hervé balinga côté balinga côté ce sont des profiteurs balinga côté balobela mambuno te bobanda ko sala ngo po boyokisa biso bo kanisa boyokisa biso mutema pasi mbala liboso bana musique ya Congo ezala musique ya Congo ba communicateur ba futa ba billet na bango ba ye na ba mbongo ya poche na bango moko visa po ya na biso da pesa biso mikanda da pesa biso vie to oh la mignonne bosika la